Shalom, shalom, bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans les Seigneurs, on appelle biso mbote na kombo na Yesu Christo. Na sepeli sous mes bien-aimés, koya liboso na biso pona ko partager mes messages yo nzamba pesinga y révélation papa pesinga par rapport ya makambo oyo ko sala ma ba catastrophe oyo ezali koya nzambe a révéler ngai yango comme la parole de Dieu nous dit dans le livre ya Amos 3:7. Natangi na kombo na Yesu Christo, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tata zwa lokumu eza clair maloba na ye ezali clair pe ayebisi biso na Ezekiel 3 alobi soki alobi na biso apesi mosali na ye message a sonner trompette, il faut à obéir. Na obéir na tata nzambe na tiki nyonso pona ya kopesa message au papa pesinga par rapport ya ba catastrophe o ezo ya liboso bien aimé dans les seigneurs ezali kambaro kamwa nazana passe na motema na komona makambo nzambe ala kisinge ko salama na ye kokomisa message ndenge apesa nga ba message oyo ngana ndimela rapona mona na miso na ye na kobanga nyonso kopesa message oyo o papa pesi biso na ningi penza bande ko bolanda ngai tina suka pona kopesa ba message nyonso papa pesi na makambo oyo ezo ya liboso na biso me bien aimé mokili ezali malamu te makambo ya mabe ko salama ebele toko vivre makambo ebele e ko salama ngana kanisaki esuki na ba guerre ngai na kanisaki esuki na ba peste ngana kanisaki mususu ekoya te nzoka nzambe asilisi te na kolakisa biso makambo oyo ekoya mingi ekoya ndenge Matthieu 24 eyebisi biso na Matthieu 24 soki tokiti nango tozwi 24 mobimba tokomona kaka makambo oyo nzambe alobaki na biso ekosalama yango toza komona na misu na biso kosalama tika nzambe na biso azwa lokumu mpo alobi asalaka likambo pamba te sans alakisa na basali na ye bapesa bana na ye message bapesa bana na ye ba révélation vraiment papa na biso azwa lokumu aza malamu alingi biso mingi po tozala distrait te po ba makambo ezoya et surprendre biso te azwa vraiment lokumu avant tokota na message na biso papa pesi ngai totika nanu mama oyo ngana bino me bien aimé dans le Seigneur na maboko ya tata nzambe topesa ye lokumu tosenga ye kaka topesa ye merci po aza malamu alakisi biso makambo oyo ekoya atiki biso bongo te atiki biso ba fléau oyo ezoya et surprendre biso te ba catastrophe oyo ezoya et surprendre biso te ayebisi biso aza vraiment malamu mingi to kumisa ye ensemble po ete molimo na ye ekamba biso bandane bandeli tina suka pe abatela biso abatela ngai surtout muto atindi na memaka ba message oyo pona miso banguna ngai moko na nzoto na kokoka te po ye abatela ngai na sima ya kopesa ba message oyo nyonso tika tata zwa lokumu to kumisi ye na kombo na Yesu Kristo. Papa merci toye kozongisa lokumu epai na yo papa to zongisi nyonso na maboko na yo oyo tokosala na ngonga oyo partage oyo tokopartage na ngonga oyo nasengi na yo papa o zala na biso o kamba ngai molimo na yo ekamba ngai pesa nga sagesse mayele o tire ba mo maloba na monoko na ngai na loba na ndenge na ngai moko te na bakisa te na longola te na oyo lobi tika kombo na yo za lokumu papa o batela nga o batela bandeko nyonso bakolanda message oyo makila na oyo Yesu Kristo ebomba biso bandane bandeli tina suka o batela nga mowumbu oponi instrument oyo sali pour komema ba message na miso bana na yo o batela nga na mabe molimo na yo epesa biso discernement emema message oyo ye moko puisque euti epai na yo olobi maloba na yo ezongaka epai na yo te sans esala posa na yo tika okela biso mawa o batela biso na mabe oyo molimo na yo convaincre bana na yo soki maloba oyo euti epai na yo po ete e surprendre bango te po mabe ekomela biso te na kombo na Yesu Kristo totiki mama oyo obanda na biso pe osuka okoma na biso tina suka na kombo na yo Yesu Kristo. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, tika papa zwa lokumu apesi ngai alakisi nga makambo oyo koya nzamba alakisi nga makambo koya na ndoto na butu ya le 27 na butu ya le 27 avril mwa outi kosila nzamba alakisi ngai nini mais bien aimé dans le Seigneur ezali mawa ezali ezaka mawa eza makambo nzamba lobaki eza makambo oyo kosalama na mokili
ezali volonté ya nzambe po ya lobi eloko moko te esala repai esala makasa eleka parier livre à lamentation ebisi biso ke eloko nini oyo esalamaka oyo nzambe ayebaka te. Nzambe na biso azwa lokumu nazokota na message oyo nzambe apesi ebongo toyebana kopartage maloba oyo apesi ngai na ba référence biblique oyo apesi ngai. Le bouton le 27, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nalali na butu nzamba zola kisanga boye. Nzamba zola kisangai inondation. Nzamba zola kisanga inondation. Inondation nzamba zola kisanga donc ezali mbula. En fait, nabenga mbula eza mbula teza mai. Catastrophe moko ezala causer na mai. Voilà, pour na lobi mbula normalement eza mbula ko uta na likolo te. Je vais vous expliquer. Eza na catastrophe moko ko salama e ko bimisa mai. Mai wana oyo ko bimisa e ko sala inondation. Je vais vous expliquer textuellement ndenge nzambe ala kisingana na oya yebisi ngai na moni yango na misu e bo comprendre puisque makambo yo salama et c'est salama déjà. Donc bo comprendre en facilement. Donc nzambe azola sanga du coup soudain mai ebandi koya, mai ebandi kotonda. Mai ebandi kotonda na niveau siko bato ba comprendre que non inondation. Tozali inondé. Alors bato ba prendre conscience que to komi kozala inondé bato bandi ko ganga ko kima. Bato bandi ko kima mais l'état bato mususu ba kima. Mai wana et surprendre déjà bato mususu. Et comme ko zwa bato mususu comme ko noyer bato mususu le temps bato mususu bakima na banda kuna bango mususu ba comme ko nager na kati ya mai wana mususu ko flotter ba o ba kufina nte ba comme ko nager siko ngai nazotala événement wana na musika. Je voyais ça de loin. Na moni mai ezotona mais bizarrement sika o nga nazalaki mai na etondi te et pas na biso mai na komité. Et là on est celle siko ngale na moni bat bazo kima mai wana bat bazo kima inondation. Na kote siko na ndaku na vertir ndaku mobimba ale batu siko bana na ndaku tout le monde biso nyonso bakomi ko bima bazoya siko na voiture na biso bazo tia biloko bango bazo tia biloko bazo vider ndaku na biso donc poto tia biloko na voiture to kima to émettre donc inondation ezo ya po émettre biso en fuite babandi ko tia biloko na voiture bazo tia biloko na voiture poto kima siko bango tant bazo tia biloko na voiture bien aimé na le Seigneur elo ninga nazo sala ngai na bandi ko kanga voiture na ba plastique na ba comment on appelle ça ba film net à micro-ondes auto protégeant l'eau à micro-ondes mais oh ya to kanga nango ba bagage so neti tozo voyager surtout nga en tout cas so na okende mboka so na okende Congo na ba bagage na kanga banini na mona rapé ba te belé ba kanga ba bagage na ba ba plastique genre à plastique wana ngai siko musana za osa nini ezaki na bandi ko kanga plastique wana tout autour ya voiture nazo kanga voiture na ba plastique wana nazo rouler voiture mobimba na plastique wana ce qui est bizarre physiquement. Nazo kanga yango meza message to comprendre yango nazo kanga siko voiture na ba plastique wana pendant yanga nazo sala bongo batu nyoso na ndako bazo bima bazo tia biloko na ba voiture bazo tia biloko na voiture tozo bango bazo tia nga nazo kanga voiture na ba plastique wana pendant que nazo sala bongo mai na ne komi pa na biso te mais bizarrement toza mboka moko donc nzamba zo la kisangai état spirituel ngai na zaleli place on na telemeli na état spirituel ya bato ya mboka o nazalaki na bango o nzamba zo lakisanga ala kisingai différence ya état na biso spirituel bango ndenge bazo zala noyer ndenge bazo flotter na mai ndenge bazo zwa tant ko bimisa kutu bilo na mai te donc et surprendre bango na état oyo nga nazalaki eza un message eza état otozalaki ngai na batu ya mboka batu ya quartier nanga peut-être puisque eza place nazalaki na mboka o nazalaki eza en général puisque bana nzambe belepe baza na kati o nzambe aolakisa bango soka lingi to azo adresser message na ba o baza ya yepo ba comprendre alors tangu ngana so kanga bongo batu nyonso na ndako bazo kotisa biloko na kati ya voiture na minute wana mes bien-aimés dans le Seigneur na moni mbala moko misu nango dirait et comme figé neti écran moko ebimi liboso nanga écran na le ebimi liboso nanga bizarrement spirituellement loko la télévision mbala moko na moni neti film moko ba projeté
ba projeter nga film moko siko film ngo ba projeter en fait nzambe muta projeter pour la kisanga mbala moko nzamba bandi ko la kisanga événement moko esalamaka ya bongo mais bien aimé dans le Seigneur nzamba zo ebisanga boy mbala moko na moni film na moni na nzambe ko lobalanga oyo ko salama ezali makambo oyo esalamaka na 1953 mais bien aimé dans le Seigneur wow et salamaka na 1953 tanga lobi na ngambongo na moni pe inondation na moni batuko kufa na moni catastrophe mbala moko image wane longwe nzambe pe a se terre mbala moko na bimi na ndoto wana mais bien aimé dans le Seigneur na sosoli mbala moko makasi na sosoli makasi na lamuki ndenge na salaka na kumisi nzambe na tema bolongo na nga na ko zongisa lokumu pa nzambe pona o ala kisinga e molimo nzamba meminga inenga memanga na yeba yango mingi alors mais bien aimé dans le Seigneur na kei kotala makambo o nzambe tata ayebisinga ala kisinga mais bien aimé dans le Seigneur na ke ko luka o nzamba ala kisinga ezali likambo vrai o esalamaka na 1953 inondation et salamaka inondation et salamaka na Hollande mais bien aimé dans le Seigneur et salamaka na Belgique tenga na ça c'est qu'on a Belgique mais inondation et salamaka na Belgique et yaka ti na Hollande et kotaka ti na Allemagne mais bien aimé dans le Seigneur na été sotozo sosola mai et bimaka na Hollande et zambula te muteko yaka mais protection na bango ya Hollande pour Hollande batonga yango na mai Hollande azaka rogeye alobaka ye mtatonga Hollande alobaka nzamba sala mokili mais ye asala Hollande ponga na uti na Hollande na vandi plus de 25 ans na Hollande donc na yebi arrogance ba Hollande na yebi pe likambo mai wana et c'est une des choses une des raisons oyo ebangisa nga na vana mboka nezaka likambo mai Hollande akanga mai ko kanga ye moko soko kei place basala bakenda ko visiter donc lelo so balingi ba beta Hollande ba yebi place ba Hollande. Donc, ceux qui m'ont touché Hollande, alors j'ai compris beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, na kei kotala. Ceux qui botali, beaucoup de monde na trouvé à Google. Makambo nzambe tata lobi ezaya solo et salamaka na 1953 1800 personnes bakufa 1830 ou 36 personnes bakufa na même nuit wana salamaka na butu ya le 31 au 1er je pense du 31 au 1er février so na zui yango nyonso si je me trompe pas et ça ma so bo beti bo mona ngo salamaka na butu moko kaka du 31 au 1er na butu wana kaka batu bakufa 1800 plus de 1830 bakufa na butu wana kaka ba catastrophe kolobate batu ba perda bandaku batu musu ba bela biloko nyonso e beba puisque ezalaka mai moko mortel plus de 1830 personnes à une nuit. Alors mai wana nzamba zo la kisanga siko place nazali nzamba zo lo bangi ko sala manenge sama pona ni po mai wana ya Hollande betaka Hollande kotaka ti Belgique et kotaka Belgique et keiti na Allemagne et inondaka Belgique et inondé Allemagne. Alors nzamba zo ebisanga e ko sala mandenge e salamaka na mbula wana même catastrophe ya mai mais bien aimé dans le Seigneur to vanda siko to mituna mai wana na ngonga oyo e ko salama pourquoi et loko nini ko sala ke e buka lisusu Hollande mai ebima Hollande inondé batu bakufa ekota tina ba Belgique tina ba Allemagne et on ne sait pas puisque Bible dit que nzambe na biso la kisaka en partie ala kisaka nyonso te ya la kisinga o esalamaka mais o ya bombi na sima po salama lisusu to yebite yango tina na biso bana nzambe za ko fukama ko senkolela mawana nzambe likolo na biso po to yebi ko salama te to yebi exactement ndenge nzamba ko salama te. Alors ngai maloba o nzamba pesi ngai o asosolisi ngai na référence biblique ezali que natangela biso ezali kamba okamwa te eza ba catastrophe ba fléau oyo ekobeta na makambo oyo ozo salama ndenge tozo kende ndenge nzambe alakisaki ngaki akokwesa ba nation nzambe alakisinga lisusu 3 nations oyo nazolobela siko ezali kamba 3 nations oyo nzambe ayebisinga na yebisaki biso na ba video oyo na leki déjà na partageaki bandeko tolandaka makambo nzambe azoloba po tokozala na besoin nango toza surpris
mingi bandeko botala ngate botala na bino ba lunette na ngate to ba kitambala na ngate o na latini ni na salini eloko eza important za makambo papa zo yebisa biso bandeko na nga po na ngai en tout cas eza important makambo na ekoloba ndenge nini na saleli yango na se débrouiller kaka pona comme ça ka message na se débrouiller pona comme ça ba message ya Nzambe na sala yango te po avec professionnalisme po ba futa ngelo po non nga li futa na nga za maboko ya Nzambe na yaka te na sala yango soki ndenge nini eza sonde non makambo nazo komisa eza vrai ndenge papa alakisi ndenge alakisi ninga ndenge apesa nga ba message je sais que soki biso bana Nzambe tosali ke bate tokozala surpris na makambo et ko frapper biso soki to se repentir na ba mabe tozo salate na ba ko finga na ba ko sa masumu ko tambola na masumu soki to mikaboli na masumu te makambo oyo ko bete ko frapper ba bomo ya bato ebele. Toke na livre à Ézéchiel 28. Bible zo ebisa biso na tangi na kombo na Yesu Kristo. Eza orgueil. Orgueil ya ba occidentaux. Orgueil ya ba nation oyo Nzambe alingi alalisa. Nzambe alobi ko humilier bango. Alobi boy fils de l'homme. Dis au prince de Tyr. Ainsi parle Tata Nzambe. Ton cœur s'est levé. Tu as dit je suis Dieu. Et comment mina maloba Nzambe po et pourtant soto ebi ke Nzambe za moko. Mais bango ba mi bengi Nzambe. Na lobi bien ba Hollandais ba loba bango mutu basala Hollande. Alors Nzamba pouvoir bango na tango wana a frappaka bango apanzaka Hollande. Pour lakisa bango ke ngai nde munaza Nzambe. Mai wana ngande munasala ki yango. Soki Nzamba pesi bango mayele ya kosala mboka, c'est par l'intelligence. Intelligence c'est ça spirituelle et utara pa Nzambe. Alors bango ba comme nango orgueilleux. Balobi bango basala Hollande. Alors Nzamba panzaka Hollande, Maywane kotaka Hollande, Belgique et inonda batu na Belgique. Hollande na Belgique, oui, eza mboka ekangami. Ceux qui ont été na ba frontière au katsa na ata na makolo ou bien na vélo au katsa na yo, mais eza deux mboka différents. Pour maye longa na Hollande comme ati Belgique, alors mayi wana fo ezala mayi moko ya kosakana te. Et ce n'était pas seulement l'eau ezaki namu pepe moko ya kosakana te. O ezo mema ezo ravager ato ebo nager na mayi wana te. Donc on a na moni eza spirituel. Et bah sachez wana ndenge nazaki ko kanga bien aimé dans le Seigneur, ezaki protection nzamba zo laksanga état spirituel nanga. Donc voiture eza vie nanga, eza tamboleli nangai. Ndenge modèle on a na tambolaka conduite nangai. Eza vie nanga donc nazo protéger mon aba sachez on eza juste protection ya Nzambe. Et maye comment qu'est-ce que tozala ki te pon nzamba laksanga ke continue à te conduire comme ça, ngai na ko batela yo. Continue à marcher dans ma crainte, moi je vais te protéger. Marc 16 épisodes, ceux qui ont dit meninga yona libota na oboko bika. Toi et ta maison vous serez sauvés. Ceux qui ont tambol na ko banga nga na ko batela bino. Et l'autre signe wana nga na mona ki ya ko kanga voiture na ba sachet. Pour na état physique. Physiquement, sur aucun voiture na ba sachet, je pense que tu ne verras rien, on roulait même pas. Et maille inondation wana yamote mte obanga ba sachet wana puisque même ma voiture ko mema. C'est un message, c'était eza langage ya Nzambe ko lobananga ke yo ozo tambola protéger, continuer ko tambola na protection. Eza juste ko tambola na vie ya sanctification, ko tambola na vie ya ko banga Nzambe. Muto yo abanga Nzambe à 100% na makasi na ya zate. Toza ko sala makasi poto banga Nzambe. Ngape na osala makasi na ndenge nanga. Ngai bandeko na nga tabolobi bomati ngai yo Nzamba zo utiliser nga pona fuka maka na zonga ka so na sali mabe na zonga na makola Nzambe na se repentir na vi na ngai ya losambo maka mususu nyoso to netel na ngate na zaku na te na zana nga kuna tante Nzamba pesi nga message na memela bana na ye na yebisa bino bandeko na nga o boza na Hollande bo sambela oyo baza na Allemagne basambela na Belgique basambela to tambola na kobanga Nzambe to lela mawana Nzambe po modelo Nzamba la kisinga la kisanga tonga kaka boya 20 banda makambo ebelo Nzamba la kisinga na yebanga na ngati na tonga wana te kala mingi te quelque mona mona corona bandi o batonge bimi j'avais parlé de ces ans ba vidéo bandi ko bosala fo ya yoka makambo Nzamba zo bazo pesa biso ba signe au moins yo yoka ka message zo ba signe comment kende nango pour ta vie.
koyoka no mutu te po mutu mususu batu mususu bakotisa bango na lifelo likolo koyoka batu mususu likolo kolanda vent moko boy likolo kolanda groupe moko boy likolo kolanda mutu moko boy abungisi nzela ndeko nanga o perdre âme na yo poza ki koyoka mutu wana fais-le pour toi ngai o nasala ngo pona nga pona sali na nga nazolela mawa pona libota na pona bana na nga nasala ngo ponga nazala sauver libota na nga bazala sauver pe libota na nga mobimba ya mama na nga na ya papa na nga bango nyonso na bondelaka pona bango po biso nyonso toza batu toza basumuki bango nyonso na bondelaka pona bango po bango pe bazala sauver. Donc message oyo nzamba apesi nga na komisi yango tokei na Jérémie 49 nzamba azolebisa biso azolebisa biso ke ako dépouiller Edom ako dépouiller Occident. Eza ba passage oyo nzamba apesi nga ezo attester maloba na ye Ézéchiel 28 Jérémie 49 tozongi na pesa sous verset moko na livre à Nahum tokena Nahum 1 na verset 8 Nahum 1 8 Bible dit biso boye mais na kaka 8 mais des flots qui déborderont des fléaux qui déborderont il détruira la ville. Les fléaux qui déborderont détruiront la ville et poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Les fléaux qui déborderont. Ba mayo eko déborder. Bible dit ça ekolanda banguna ya tata nzambe tina life. Donc eza makambo nzambe emoka osalisa. Ye moko muta permettre ngo za makambo eko salama. Biso to yebitele nga nzambe alakisa nga ba drapeau nyonso na kati ya libulu. Akuesi ba nation nyonso tu azipi bango alakisa nga ndenga osalela ngote. Aisa nga tenenga osalela. Yango na lobinga pe nazoka mwa kaka. Mais bien aimé dans le Seigneur. Soki na kei na bondeli na nga na lali na tiki nyonso na maboko na ye koma ponaki nga na monaka makambo afungoli nga misu na monaka na memaka ba message alakisi nga makambo osalama alobeli nga ta makambo osalama kende koyebisa bana na nga kende ko avertir bana na nga bayeba po bayizala à l'abri yango azolakisa nga makambo oyo nga pe na bi bon na kamwe na kumisika tata nzambe na bi c'est comme ça que alingi apanza lisusu Hollande comme ça nde Hollande ozala lisusu une fois inondé batu lisusu bakufaka nzambe bakokufa lisusu na ebite kaka mawa nzambe pe mai wane ko bima Belgique et ko bima Allemagne ponga naza na Belgique na Hollande te mais nzambe alobeli nga ndenge salamaka donc mai wane ko huta nde Hollande ezate mbule ebeta na Hollande. Entre parenthèses nzamba alakisa nga message moko na pesa message wana te nzamba limbisa ngai po tellement que nazwa ba message nzambe na komaka yango mais l'air apesi nga message oyo message wana ezongeli nga mbala moko na moni film wana nzamba azolakisa nga mokomsu na ndoto na ezaki na année oyo kaka je pense vers deuxième mois ya année oyo nzamba azolakisa ngai neige moko ekweyaki ya kosakana te na mboka ona vandi na Hollande neige moko ekweya kosakana te siko biso tovandi na ndako tozomona neige ezokoya siko tellement neige yango ezokoya ezokatana te sika siko nga na vanda na bio ndini neige o bandeki kokoya ezokatana te mais bien aimé dans le Seigneur na yebo pona fungola fenêtre na tala neige libanda mais bien aimé dans le Seigneur nzoka ngata on avai na ndako na omona niveau neige ekomeli mais nazomona neige ezokoya l'air na ye kofungola bandeko na ngai neige etondi ekangi tina plafond moyen ya kobima libanda ezate moyen ya kotia likolo donc neige est enveloppé bandako neige ekundi bandako neige abongo na mona te tant na moni tellement effrayaki nga na sutuki na pongi sikoyo na bosanaki ndoto wana te na baki bon nasambela na ndoto wana j'avais l'impression que nzamba ngo ebisanga likambo mais ce n'était pas fini. Il fallait quand même na pesa ngo boy na lobi non na bondela nzambe na molo kwa nzambe apesa nga akoconfirmer nga ndoto oyo po na moni lo kwa nzambe ebisinga likambo esilité alors le nzambe opesa ngai message oyo ya inondation alors j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire et nga na yebi ke nzambe soki na continuer ko bondela la kisanga ka plus azwa lokumu bandeko na nga je pense que message oyo eza clair
makambo nzambe alakisi biso eza clair oyo azoyebisa biso ezali kobanga nzambe bandeko na nga nalobi lisusu bondela mpo na yo bondela mpo na bomoi na yo bondela mpo na libota na yo ozali na mokili mpo na motu te ni pour moi ni pour personne mais mpo na nzambe toza baidolâtre te tobondela mpo na vi na biso tobondela mpo na bomoi na biso ezala sauve makambo oyo koya nzambe asalakisaki guerre spirituelle ese banda nango spirituellement eye koma physique après ese banda nango nga nayebi yango bandeko so bamessage oyo nazopesa peut-être bozo comprendre nga te mais nazo faire comprendre que toza déjà na guerre spirituelle depuis kala ezoya nde makasi ti ezomema biso na libération na biso makambo esalama ebele donc nzambe na biso azwa lokumu mpona oyo alakisi ngai alakisi biso to mettre yango en pratique to se repentir mais bien aimé dans le Seigneur moto akozala na mabe akotambola na mabe mais bien aimé dans le Seigneur nzambe alobi bien alobi na Esaü tes voisins mourront à cause de toi voisin na yo bata quartier na kokufa ka likola masumu no po bango pe bazotambola na distraction bazotambola na kobanga ngate comme nga na ngina frapper yo voisin na yo pe bakokufa likolo na yo donc oyo okufa liwa oyo ezaki ya yo te oyo kanaki okufa te po zotambola na masumu po boyi ko se repentir po zotambola na kobanga nzambe te lelo moko boye sali o nzamba kwa ko sauver yo mokoti na groupe moko okufi pour rien lem susu ngonga na yo nano ekoki te mission na yo na mokili nano sali yango te nano silisi pe yango te yango nzamba so senga biso to tambola na kobanga ye ba neige o nzamba lakisi ngai ezali ba fléau ezali kanda ya nzambe ba inondation nzamba lakisi ezali ba fléau guerre tozomona toyebi na biso ndenge kosila te tozomona bien clairement na misu tozomona ngo clairement na misu ndenge bamboka mususu bazokota makambo wana on dirait bazoyebisaka ye Poutine wana bimisaka bitumba ya misato ebima kaka on dirait bazotumola ye alors physiquement son Nathalie je ne comprends rien modèle bazosalela ngo c'est comme s'il le provoque mais lokola nzamba salobelanga nayebi ke eza loboko ya nzambe eza volonté ya nzambe ezo inciter makambo wana nzambe ye mo mutaza na sima na puisque nzambe mutazo gérer motema ya Poutine nzambe mutazo au gérer motema na ye so azokanga motema na ye libanga ndenga kangaka motema Pharaon akokende nango tina suka poso totali bien tozo mona tina batu mususu bakota makambo wana te bakoki o conseiller ole basala tout po na ndenga normal batikisa bitumba wana non bango bazo armé côté mususu po abundisa côté mususu donc tozo mona bien qu'il y a quelque chose qui pousse derrière là eza bizarre mais spirituellement to yebi makambo nini ezo salama o nzambe alobaka na makomi na ye fwe kokisama toza na Matthieu 24 toza na Apocalypse toza na livre à révélation ba prophétie nyonso tata alobaka il faut et salama siko biso place na biso bana nzambe na kati ya makambo wana ezali nini biso place na biso zawana te biso bit na biso ezali toyoki o papa lobi tokei na biso tozwi yango tolobi papa toyoki to fungoli maloba to fungoli ba commandement ya nzambe to fungoli Galates 5 to fungoli ba fruit de l'esprit to fungoli Hébreux 12 faites la paix avec tous nul à part ça nul ne verra Dieu to fungoli maloba nyo nzambe to bi to sala makasi ya kotambola na to sa mibeko wana to sala kaka makasi eza facile te pona biso nzambe ayebisaki biso akotikela biso molimo na ye qui nous enseignera toutes choses molimo atate ko yekolisa biso nyonso acte 1 molimo atata ezali azap na biso po ayekolisa biso makambo kokende gauche te tala na gauche mabe ezali kokende na droite te kuna bo ezali tikeloko ozosala po ezosepelisa tata te biso tozotosa ye nzambe alobi totosa molimo na ye soki alobi apekisi biso likambo azalaka na raison to blasphémer molimo na yete to blasphémer molimo oyo ezolobisa mosali na yete po ezanga ite bozo blasphémer ezali molimo ya muto ya tindi ngai bozo blasphémer le Saint-Esprit molimo nzambe ezanga ite ocholi olobi soki nini nyonso nzambe azoyoka zo noter parce que c'est pas moi qui viens inventer les choses ngai ite nayaka ko inventer na kanisa na yebisaka bino bandeko bozonga ba message nyonso nazoloba bomona ngo nyonso ezosalama soki boni to moni salami
nga na lobaka nazonga nsima te mpo nayebi ke bandeko bakotala bango moko bakoateste ce ke molimo ya nzambe alobi. Il faut bo attester le Saint-Esprit. Boko comprendre siko molimo nini oyo atindaka nga nayebisa bino makambo. Donc so bozo blasphémer, bocholi, boboyi, nyonso bozo sala molimo ya nzambe oza église oyo ezolobisanga siko yenda azoyoka. Nzambe ye moko azomona. Eloko nga na kosenga eza mawa nzambe likolo na biso nyonso. Toza bata ba faute, toza bata ba erreur, asunga biso to sosola maloba na ye, to se repentir. Eza temps ya repentance, nazo continuer ko loba yango, oh papa lobaki na loba tina suka, alobi toza ba héritier ya trône, toza ba héritier na ye. Po to accéder na héritage na biso, to tambola na kobanga et to se repentir, to sali masumu ebele et pesi biso eloko te to tika masumu po lingia pambola biso bandeko. Ngai na yebi ke o nyonso to ezali nzela po papa fungola nzela po na biso ya vers to zonga epai na biso. Tata pesi biso mosala monene to kendo sala mboka na biso. To zonga toza makolo nzela. Alors makambo susu faut salama. Il faut salama po tozwa accès yako zonga yako mona fo maloba nzambe tata ekokisama. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message na yelaki biso yangoyo. Vraiment ceux qui Yesu Christ na biso azongi te bandeko nanga to partager les sous tika tata pambola bino. Vraiment merci na bandeko. Merci na bandeko. Oh bozali ko sala ko soutenir ngai na bandeko mususu. Bozo apprendre nga pe makambo mususu na ba commentaire na ba verset biblique nzambe na biso pambola bino ba oyo bandeko bazo partager nzambe nanga amona bino nzambe nanga nzambe na bino tata nzambe mokeli na nyonso oyo akela likolo na se oyo akela nga na bino apambola bino amona bana na ye ya solo apambola basali na ya solo. Vraiment ceux qui a décidé ko zonga na ngonga oyo te na koya ko mema ba message ya pesingeza motuya toyeba yango po tokoki kokota nango te na terre promise nga pe fona libérer yango. Il faut na libérer yango tata limbisanga po mususu ezali na il faut na loba po na komisa maloba ya papa na ngana sala posa na ye na kombo na Yesu Christ. Je vous dis à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.